Voilà, vous êtes dans l'émission Astar, une émission de la chronique musicale bien sûr, mais une émission aussi socio-culturelle en tant qu'animatrice formée à l'INA. Moi, Betty Massengo, je suis là. En tout cas, ladies and gentlemen, welcome. Hello everyone. Merci beaucoup déjà à mes téléspectateurs fidèles. Hein. En tout cas, je vous aime beaucoup. Et bon dimanche à tout le monde, hein. Mesdames, demoiselles et messieurs, partout vous êtes, partout vous nous suivez, je vous salue. Et je vous dis merci pour la confiance renouvelée à cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Et à l'ingénieur Davon Moubama, bon dimanche à vous, hein, les papas de Joyce Davlin, notre directeur des programmes. Et bonjour aussi à notre cordon Aristide Nzapala. Et bonjour à notre DG, Monsieur Gaylor. Je pense aussi à mon réalisateur, hein, Steve Kant, les professionnels. En tout cas, coucou à tout le monde. Merci beaucoup pour le travail, hein. Et salutations aussi à mon caméraman Patrick Konzenga. Salutations à vous. Bon dimanche à tous les téléspectateurs de cette émission Astar, une émission de stars. Dans cette émission, nous recevons de stars, hein, comme moi, Betty Massengo. Donc la star, la journaliste internationale, je suis là. Aujourd'hui, comme je vous avais dit la semaine passée, donc le dimanche passé, que Astar reçoit Maman Pengani Makoma. Donc spécial Jérusalem. Donc nous allons parler plus de sa carrière, de quoi ça déjà à Kinshasa pendant ma séjour naé, il y a promotion à Jérusalem. Alors Bisopé Astar Torure Kotika album vraiment beau été, photo sale et la promotion parce qu'il y a de belles chansons on a yoka qui en tout cas n'a dit waouh. Donc it's just wonderful. Merci beaucoup à Madame Elga. Donc vraiment zawana pona quoi accompagner Maman Pengani Makoma awana Kinshasa surtout na musala oyo bazako sala et ça vraiment très bien. Déjà nous commençons notre émission toza wabisika to lobila Jérusalem. Voilà, Pengani Makoma. Madame, bonjour. Bonjour, shalom, shalom. Shalom, comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Oui. En tout cas, ça c'est vous, c'est mon nuit, ça va. Toujours joli, on nous raté. On peut raté depuis na eba yo na ba makoma na otalo na ba télévision. Tilelo, toujours joli. Oh, merci beaucoup. C'est écrit nini, Jésus Kara. Ah. Nzambe kaso nzamba obatela te nani obatela biso donc na kokolo bakara lokumu ezonga na Yesu Masia soki lebo moninga boezali grâce na ye donc soki moto azotambola bo nzambe nzamba ba opetola ye aba osokola ye omona na toujours kitoko. La maman de combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants, comme une jeune fille. Ah, ya solo na pas to pese bambote ya tika ina non aza awa papa aza mais alingane caméra te. Alinga caméra te. Voilà, papa bien encadré marara. Yo qui n'y est pas encadré marara, c'est bon. En tout cas, bon dimanche on a papa Bisika Zali. Boni d'abord famille Makoma Mobimba. Avant tout kota na musala oyozo sala oyeli na kin awa. Famille Mobimba baza bien par la grâce de Dieu, nzamba zo batela bango. Baza bien. Pourquoi rappeler notre biso famille boza au nombre de combien? Tous à 6. 3 garçons, 3 filles. Nous avons quantième? 5e. Ok, donc après Yonde, Nathalie Makoma Monasuka. Oui, oui, voilà. Mais pourquoi tout le monde a les autres T plus car Yona Nathalie Makoma vous avez vraiment tout le monde tête d'affiche, hein? En tout cas, bandeko na bazana bango, ezaka nde bazana ba occupation ebele yango bozo mona bango penzate. Donc voilà, loko na kolo bango na temps bomo na biso bozo mona nga parce que naza toujours na se ya makolo ya Yesu Masia koyembela ye promotion tout ça là yango na bomo mona nga. Bango pe mkolo ba olinga ba mona ba omona. Voilà, merci beaucoup Pengani Makoma. Donc madame, tout le la mungi carrière na yo n'empêche tous on s'arrête batuna l'histoire n'est le baka na français, hein. On ne change pas l'histoire. L'histoire notre yeba yo na Makoma. Le lot on s'est décidé au ça la carrière solo na yo seul au sali disque Jérusalem. Mais quand on obéit la histoire, c'était comment? Ah, Jérusalem ezali titre ya nzembo na bimisi maxi single eza na 5 titres na kati. Jérusalem ezali nzembo oyo ezaki inspiré par Saint-Esprit ndela lobara toujours partout naza koleka que
eza malamu oza na inspiration ya nzambe euti epai na nzambe ke kocompose nzembo kocompose nzembo ekomema yo kaka bongo eza na option te kaka ndenge wana kaka me oyo euti na molimo mosantu ezalaka na nguya mpe ekoteya motu mpona kotalisa mpe motu ke après vi oyo liwa soki eyeli yo na ngonga oyo okozala wapi okokende wapi vi na yo kosuka ndenge nini yango wana ifo koyebaka ke ntango oza na bomoi yebaka nzambe kokumisa ye kotambola na ye et puis repentance kosengaka pardon kozala vraiment babenga sincère bosembo na miso na nzambe quoi voilà. Bien, et ça juste une explication à la chanson Jérusalem. Voilà, Nakata Jérusalem, il y a combien de titres? 5 titres. Yozali Mwinda Bomoy, Napesio. Remix, hein? Remix, oui, pour faire Batouba Yeba. Ah, c'est Pengania. Voilà, il y a un monde à Sarakiango Bongo. Remix, et puis na Jérusalem, Soukous, Jérusalem Rumba. Mais Nathalie la clip à Jérusalem et là telina yo ya ngoto moni façon ngala ka seko o sala ngoba façon la bino wana boyela kawada mais na moni o changer un peu mon style hein. Bon depuis nous bon on a changé style on a golo ba Jérusalem eza na changé langa vraiment te ezaka ndenge ngamoko na linga ke clip oyo na lata boye na zala boye tout ça la main na ebité style ozalaka nango wana otie mwa suki ya ba jaune elateli moko mais na mona Jérusalem olati ba mapapu bilamba wana olateli ba bilamba wana otongi wana donc on comprend tene to wana lola to wana kakawa na mokili ya tata nzambe oyebini nalingai vraiment na sepelisa bandeko nanga que cette fois-ci clip nalata babenga ni libaya liputa pona bamonanga na liputa te banda makome ezala depuis ba 96 97 nalingai vraiment bamona pengani ndeni a changé ndeni lati liputa misuba kolo beza malamu misuba kolo beza mabe mais ça la moi changement moi muke nalingai changement moi muke kota et puis en plus pe tokoli tozaki bana mike na makoma tolabaki bana mike vraiment donc tant tokoli pe moi ozomona tant tazokola Saint-Esprit pe zoko cadrer sous makasi lisusu parce que oyeba vraiment susu ndenge nini oza ko tambola na nzela na ye yango na moi biloko mike wana na tiaki ba teinture ba piercing ndenge molimo lobaka ke eloko soto ezane bandeli pe na suka nango voilà yango bomoninga lelo boye donc ce qui l'engage tout noir. En tout cas, ça va. Maintenant, c'est pelé na style vraiment. Ça va. Mais tout ça, on loba. Ndenge bino boye la kawana. Donc, on a zaki ba teinture vert, piercing na tondisi wano. Non, et loko les loko za na tango nango. Tatouage. Et les loko za na tango na on a ende la kolobate. Donc tango wana esengela ki bongo po na côté ya ba jeune o bazala ki loko la biso o ba ninga ko ya église te po ani biso ka ya église ba moné démon tout ça là mais azane démonté azane lateli na ye o ya lingaki voilà yangwana ezaki bongo donc sikoyo et les loko ezana tango nango. Donc, tout le monde que à l'époque, batumba ko juger bino de tout et de rien. Belé balobaki, baena basil moko boye, biloko la teliwana, baloba moi makamwe belé par rapport à bino. Mais lelo, bah comment ça le contraire. Donc voilà, muki les anoka bongo yakina toyakina iloko moko ya sika rythme ya sika et la télé sika donc ezalaki nanu vraiment na peuple congolais vraiment té mais en Europe ezaki tout à fait normal en Amérique normal Asie partout normal mais en Congo ezalaki bongo té donc tant sikoyo baeko mona yango mingi bayambaki yango mingi ba acceptaki pété mais lelo yo ndela talaka tout ça là et l'autre bazo ça là c'est les makoma voilà naza fier nango pona nzambe akokisi posa oto zaki na mokile yebake okoki kokumisa nzambe na motema no mobimba pe na esprit nyonso tout donc ozo sanzola nzambe mais zala ne lateli moko ya ko laksa nzoto te quoi zala kaka jean na yo t-shirt na yo simple quoi voilà. En
En tout cas, merci beaucoup. Mais Léon, ça la carrière solo nayo toute seule. Nabande konayo ndongo talaka donc pas ya makoma mais libanda. On pense rappeler que ça featuring na bango pona minso yo comme leader na ndenge nayo ande tolobara na bakine. En tout cas, qu'on pensait featuring na batu, oui bien sûr. Problème mes athées, naza na liste tellement ya ba featuring ebele à batu. Mais non tangate pour eza nanu na coulisse na ba featuring ya ba chanteuse chanteur mais na golo ba kombola bango ate mais nazotala nde nzamba zo kumbanga yo moni eloko nyonso to ya molimo il faut koyebaka ko prier avant o accepter mutu avant o yemba na mutu faut ko prier pour mutu na mutaza na esprit oyo ezaka derrière na sima na ye na liboso na ye donc si yo ko senga Saint Esprit ke mutu yo poni ye wana amemelo pe nguya ça veut dire bo sangisa moto wana ya prière te ke bengi moto ay ko yemba na yo amemeli yo mabe yo sikoyo boko okomi ko bundana na wana omona okomi na ba problème ebele et loko nyonso faut ko prier d'abord mais basé OK voilà baza ebele toye bango kaka jour ekokoka donc voilà au moment opportun donc toye bayango mais lelo ndenge oza awa au sali Jérusalem par rapport ya banzembo yemba na makoma nan ndenge sali Jérusalem o tolobani bon koloba Jérusalem ezali nasalaki nalingaki un peu na changer rythme un peu nalingai ba découvrir pengani na rythme un peu mususu mais album ezebele eza 10 chansons na kati ba rythme oboyebele pengani pe eza na kati oboyebele pengani makoma eza na kati mais Jérusalem nalingai vraiment ebima na façon wana ezala na batu bamona oh pengani oh non oh yete oh a changé eza mo li solo moko betama na kati na famille que non c'est pas elle non c'est elle hein tout ça là après ça le banzemo mse koye za na rythme nango oboyebeli pengani makoma banzemo nyoso yemba na famille makoma o penza et sala yo penzo zala ha so fandi obi na yemba na nga na intervenant na ngai ozala banzemo ebele bo sala même pe la basolo voko na yo yemba na banzemo o penza yo moko omona ka obi so oyo ka yango esalo ba bien ekozani banzemo ebele o na mona bien na ebi kutendela ko loba ezebele kaka ba moto yo nzembo nisos donc eza ebele donc moi na beaucoup de été faut c'est la mission au Karalo quoi tous en pleine émission et c'est Pelissa la Joama de Pichuna à à Paris hein, ma grande sœur de gros bisous la Joama de Pichuna l'hymne national hein, monté mais papa aimé et c'est Pelissa champion Kayembe non quoi bana Zolanda biso na Kenya en tout cas et c'est Pelissa ba fan belé ba Zolanda biso de partout en tout cas baza vraiment branché maman Kati Bakissa de gros bisous à vous ma maman chérie hein, la fille de la porte le Paul Mutomboka Lombopé bana mel nyon sotopesi ba bambote mon pasteur, le pasteur Olivier Temete, l'église Rayobot. En tout cas, baza ebelé en son anti moment, bazolanda biso. C'est pas ça, bango 500 rapidement. Ah, voilà ce qu'il faut na benga Elda. Hein, yende mutaza. Parce que na linga ke mingi na Jérusalem. Eh on la sala ba diona et sala ka ba bien makasi. C'est comme maman, el gaya oya parti wana. OK. Nzemoni na yemba obat ba ko référer. Tamboli na mogili. Natambali na mokili ndekona ngana zwila bikote na belemi na mokili ndekona ngana zwila bikote kasilelo ngana belemi epai na ye natamboli na mokili oyondeko ngana zwila bikote non c'est comme moi nande otalanga non ayoka nzembo est-ce qu'on mona mutoyen bien en live Joyce Davlin coucou ma fille vraiment pondenga otalanga est sexy en tout cas oh c'est mignon c'est très mignon soki mo pepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na eli kyananga na koze longa na kombo ya Kristo mokonzi na kati kati. Voilà en tout cas merci beaucoup congratulations.
Waouh, Mongongo ils ont changé té. Vraiment. Batmi ba lo bango Mongongo ngé changé té. Mais ngala on est changé mais Mongongo est changé té. Franchement. Franchement, Mongongo est changé té. Parce que uti pa na Nzambe, Nzambe so apesio Mongongo, apesio eloko yeba ko batela yango. Donc Mongongo apesinga ezaka te na kenda na sala ba répétition hernios. Ezali pa Saint-Esprit. Molimo na Nzambe so epesio eloko yeba rapé ko pesa yo makoki ndenge ni okoki ko batela yango. Donc voilà, yango bo moni voix nanga échange à te ezaka toujours le même parce que nazara toujours na se makoloya Yesu Masiya. En tout cas, gloire au Seigneur, hein, parce que toyebi ba ser rebelle façon babanda ko yembela na lelo deux choses différentes. On sentit que Mongongo est changé, muso oyebi Mongongo munene komi muke, muso ozaki muke ko munene mais yo depuis toyeba Mongongo no ti lelo kaka intact échangé té. Vraiment, nous sommes sur le coup. Merci beaucoup. Ngapena parmi ba fanatiques na bino hein. On sait que émission na muto da fanatique na yo mais qui fanatique na émission ezate na poser ba question normale. Pas de problème. Monde nzamba sala makam na ye. Donc banda oki mwana muke ozolanda makoma ale lelo to kutani na e ba ke to kutana bo to passer émission. Donc nous surtout ils en a plein nzambe. Voilà. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Toza wa mingi tosa la promotion ya Jérusalem. Wanezaki juste ka to sepelisa ba fanatique nyonso bana na Nzambe nyonso bolingaka maman pengani makoma. Donc a sepelisi bino azongisi bino lisusu na série ya belle époque hein, si je peux le dire ainsi. Toujours en tout cas makoma na bosala bino te banda bo mwana na biso. Donc ça langa mo sengo moko mais binde na ko lobate. Donc esengo makasi na oza penza na oza le concert ezala ndenge nini pengani na podium yemoko na ba fan na ebite zandeni moteme ebeta makasi ozo penser à la concert moko populaire to concert moko VIP hein ya VIP batu baye ezala ndenge nini en tout cas na ebina nte mais ngala ninga pona mutu nyonso tu ba VIP wana na yebi mais et cause nango pesa pas important mais naninga motu nyo surtout à se retrouver ya à monanga to yemba ensemble to kumisa Nzambe mokolo wana na bato baza na moyen ya moke na bayo baza moyen mingi bino tuka bo bato boza ndenge mo na miso Nzambe Nzamba sala la différence wana te moni VIP na tango bolobaka VIP na monango vraiment et ça la nga bien penza te parce que ça quoi bo kabola les pauvres et les riches. Donc non, pour nga pengani, na préféré mutu nyo surtout aya, mutu nyo surtout akumisa Nzambe mokolongo. Voilà. En tout cas, c'est bien donc ils ont vraiment bien répondu mutu nyo so aya ko bénéficier na eloko Nzamba takati na yo. Surtout ko yo ka témoignage na yo dernièrement na landa ki on a ba émission au leki ya ba confrère on a ba concert nanga et puis et puis si sous biso oto ebi Nzambe to luka su Nzambe na mozindo hein. Amen. Amen. Susu o peut-être babande ko kanisa pengani makoma nda kenda kuna poto akenda ko fanda na Yesu konda yo ki posa kozongela musique o koyisa bangoni. Donc ndeka bo monaki na ba interview misusu ndenge lekaki na koloba peza mozindo te mais na koyisa binoka que Nzambe wa bikisa razali na osenga na bato nyonso tu eloko mingi o ezo passer na vie ya bato bato nsu bazo sosola te eza Nzambe azo lekiso na nzela moko po o négligeaki liloba na ye o négligeaki façon na yo ko vivre façon na yo ko connecter na Nzambe yango wana monaka okutana ba problème moko yelio ko kasate ke Nzamba tiki yo a passer yo na nzela wana po eba monene na ye po tato la monene na ye mais na kende ko vanda te tango kanisa makoma bavandi pengani avandi tozana ba tourner tozana ba concert sous tourner ko kende na ba Niger na Mali allez tozana sous 3 mois kuna 1 mois mikolo pezo kende non mais ezana moment moko nde na vandaki soit tozwa ki repos tosala ki break wana yango wana ndemte sala ki que na eko tomber malade marbe belé pasaki na kati donc tout ça là Nzamba laxi le beau bien fait pour l'amour au sala ndeko au l'église au saka ba mabonza balobaka ba dimna au respectaka yebaka opesa bango oboka ngo na maite opesa rango vraiment pa Nzambe po ngai pengani nde bomona boye na biki
pona ba bien fait bolamu ona bandai ko sala ba terre ngone ba église bolamu bolaksa bolamu ngala kansa pe kaka ke baloba baka bongo ba bolamu mais bande ko nanga na mona kiango nzambe ya lola nzambe la biso abikisanga pona ba bien fait ngonga ilelo na biki ndebo moninga suki moi ekoli donc nazalaki vraiment lokola ebembe na komba ki lokola ebembe mais nzamba laksa loboko na ye amonsa ki loboko na ye pe nazaki na vie à repentance ko senga bolimbisi mabe onga na salaki po moto nyonso na mokilo o azali saint na se na moyo azate donc biso nyonso to salaka pe mabe to tolaka pe to fingaka pe donc yango na pona ko sengela kango bozalaka tango nyonso to ko sengela ngo pardon bolimbisi. Et puis bandeko ba kombola ke église bandeko ba tiaka ba dime o basunga moninga zana liputa ya kopasuka opesi liputa ndeko nanga mokolo oyo yokoza na pasi mokolo oyo komi pene na mbetu donc couloir de la mort yebisa nzambe ba bien fait talisa ye ba bien fait osalaki osungaka mama Jeannette moko liputa osungaka mama moko lipapa lobela ngwe pa ina nzambe wana yo kaka abikisinga pona lobai na ye. Souviens-toi de moi Seigneur na bande ko yembela na tambali na mokili tala batu ba otala bala jeune bazolela mingi bazokweya ba ambulance ezozwa batu nzambe lango bosani ngai vraiment obosa na lobi kutu na sala ki mwa lolendo na binzambe bosani pengani makoma obike nzambe wana yo kaka abiki singa po na gangaki na talisi ebolambe lelo maladi eza soutien elongwa minga ngakut bakangi singa ennemi na kokoloba basolisanga soutien parce que bango baebe ke fo kufa po bango ba bénéficiaka na babiloko mususu na nzoto mutu siko tango bamoni okufa te bamoni science na bango etrahi bango bango loba non c'est que na to sala kibokoko ki gris na Afrique na ebisa bango non mabolongo kana se na talisa kinzambe bolamu. Voilà histoire muke na ko bangwana. En tout cas merci beaucoup. J'ose croire que yozolanda biso na ndaku ozana ba problème je ne sais pas moi ko bungisa elikiate ça là toujours ne likia na yo mabonde elika kande mama penganya lobi atika kinzambe na été et jusqu'à ce que nzambe ayano lié donc azan nzambe o ayoka kama bonde liya bana na ye donc voilà merci beaucoup et ça juste moi ko lendi ça la bande ko ba perdre espoir té parce que Jésus-Christ est vivant et merci. Voilà, tozongela Jérusalem, je me reviens pour to souffler moi mukie hein to tika po pema mwandambu ozo pesu souffle l'air tozongela ba question. Suivons d'abord la chanson Jérusalem hein, donc let's go now. Voilà, play. Jérusalem. Welcome back. Voilà, bon retour. Hein? Yeah. Merci beaucoup. Nalanga mingi mo anglais. Hein? Nalanga ngo makasi. Nga pe na zo cours nango. Ah bon? Ah, nga sepela nango me na mona ngo to mesaka na néerlandais. Na aflama biso ba to ba kiflama ba koko na so bandolo bakala. Parce qu'on a ces bandits bolo ba anglais. Pour et na langue na linga ko anglais. Donc et anglais na mun na biso mboka wana penza mun na biso mboka donc voilà. Mare linga la pesa langue na biso to linga ngo mais mingi ba langue on ça la bien. Voilà, cette chanson c'était pour faire plaisir à maman France Mosinibi hein, maman France Mosinibi mais à papa Richard Mosinibi l'avocat le plus intelligent du Congo. Donc Moussini Bignon sur ya bana. Donc je vous la dédie cette chanson Jérusalem. Maman Ange mais coucou à vous hein. Je pense aussi à maman Mado. En tout cas donc je vous aime beaucoup et Staïdi Benecha madame Bakadi là aussi je vous la dédie cette chanson. Voilà, nous sommes de retour déjà avec maman Pengani Makoma. Vraiment nzembo oyo bandeko balandi yango ezo sepeli sabato. Ah, thank you. Ngapelo komlo wayo, thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, vraiment, merci beaucoup. Osali nzembo na lisungi ya banani. Lisungi bandende na kopa. Lisungi ya banani ba o ba aider yo, ba accompagner yo pour réaliser cette belle chanson. En tout cas, nzembo yo na salon lisungi na pasteur Bienvenu Pungi, il y a des producteurs et puis naba Noëlla Elda Batubele Kaka donc nzambe vombatie loboko nae atininga batamalamu pembeni nanga et yangwana bomoni yango Jérusalem clip.
kin to na poto po madame Elda bazana kin yo zale na poto siko bosali ndeni studio ezala problème te sido ko yemba abatindi kuna na poto bakotsi mais clip nde ezalaki ba Elda bazaki te mais eleki bien yaki na poto. Na Belgique. Tous on suit en live en pleine émission parce que bah téléspectateurs bazona na biso ebelé en son moment hein donc na ba télévision on a Access TV donc bazongo vraiment en live voilà. Mboke tonga mina wolo chocolate la makembo kunanzala ezala kate kolela pesalité tokomona roi David mokomina banze mo esengo tango nyoso nyasande bobelena Jérusalem 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 Alléluia Jérusalem Jérusalem Bokaya ba Kristo. Voilà, en tout cas, maboro na banda kubala bipona nini beti masengo kati. Waouh, en tout cas, oui que osotika biso na ba pose belé hein. Siko pona bandeko balingi bazwa yango net na ba église na ebite bakoko sandingini. En tout cas, batu bakota na Pengani Makoma YouTube, Pengani Makoma officiel hein. Pengani Makoma Instagram, Pengani Makoma Facebook. Bakende ko cliquer na Facebook, ba mona clip tout ça là, ko pona ko somba ngo boke télécharger na toute plateforme nyonso Amazon, iTunes, tout ba mona ngo clip à Jérusalem, ko somba kuna CD tout ça là. Voilà, bon ba production net na ba église, ba bako sandingini. En tout cas, pour nous, ça Elda Maloba, yende mutu, ndebo mona Elda boyem taza chef après Pengani c'est elle. Yende mutu ce na zate ezaye ndebo monebo to uti na musika. Donc togo ça taba 20 ans ou 15 ans, 18 ans comme ça ensemble. Donc yende mutu après nga c'est elle. Voilà, topi s'appelle maman Elda Maloba. Bonjour et bon dimanche. Oui, bonjour, merci pareillement. Merci beaucoup madame Elda. Alors toroko sandengeni surtout bandeko hein, au bazan a besoin bazwa Jérusalem net ba production mo na ba église, to production moko ya population mobimba ba ya pe ba bénéficier nango ba ko sandi un numéro de contact et puis ba ko zo bino ndengeni. Ok. Batou au bazan a besoin à quoi atteindre la sœur Pengani. Bobengi na numéro ya 081 18 40 261. 081 18 40 261. Wana borozwa ngai bureau Pengani Makoma. Comme ça toza wana pour la bino ba église, ba manifestation, tozali wana et to rememela bino ye. Comme on dit toujours. Est-ce qu'akoya vraiment? Est-ce que ça m'a passé? Akoya. Aoya, binobo benga kaka aoya. Akoya. Donc moi-même aussi je confirme Akoya. Donc si vous solo kana maman Elda, boko meli ata na WhatsApp, ata na appel normal ayambara téléphone na anytime, moi ça toujours free hein. Donc ça sera vraiment disponible à kosolo na bino, posant la besoin ko soit Jérusalem na église, même na ba fête, bazawana vraiment bakoya. Donc voilà, pas de problème. Merci beaucoup. Siko pona ba clip mususu. Pour tout le monde, Jérusalem, des clips promotionnels. Alors, on a un clip, dans la carte, il y a un remix, il y a une chanson sali. Ezoya Kalate, donc il y a un clip Moussou Ezoya, il y a deuxième chanson, troisième, quatrième. Donc Moussa les bandits, Moussa là est bandit, carrière solo et bandara bongo, nanzembo moko, au flashango, Moussa longo promotion après deuxième zembo, troisième zembo. Donc voilà pour le coup monanza, mais naza a vraiment besoin bande konanga o ba monaranga kala ba mona lisuba sepela, bazane sengo to yembe longo to bina. Donc tous les chansons surtout bon senga na sala na koyembango avec plaisir pour le coup famille Makoma nako salango parce que c'est moi-même aussi Makoma donc eza la bande konango balinga mingi bongo na yemba ensemble na banzembo kala na nzembo sika pas de problème je suis là donc naza pour la bino donc musale bandi. OK voilà
Ça les bandits, hein? Donc merci beaucoup. Déjà, on me signale que Tozo qui est déjà comme on a sous émission, hein, Tonito Chité, malgré l'émission qui tourne, mais on n'a peu rien de battant et Miss Mani, hein, le temps c'est de l'argent, donc et surtout à la télé, voilà, Ngonga, voilà. Alors programme les indénités pendant à Kinshasa et puis organisation nayo, on tout pas un besoin au côté d'un groupe. Est-ce que la porte est grandement ouverte? En tout cas, on peut ça y est à l'oba. En tout cas, programme mes habillés les cas bien, mais naza trop busy, hein, anglais, hein, busy, hein, occupé. Yoka, colle anglais dans. Voilà. Pour changer comment on m'a Samata Boyle, donc comme anglais. N'a pas si hein. Maman Elda, répondre à la question. Pour nous vraiment après maman Pengani Zayo. Donc on mukumba nyonso to tsango na mutu na yo trop sande ni bato bazolanda d'abord bakokosa na ndenge. Bon, en fait, bato basaki na besoin kokota na groupe eza bato bazokomela nga tisikoyo ya kota na groupe to sala ki déjà recrutement. Ouais, moment de recrutement déjà c'est Salamaki, bato bayaki belé ba pasaki ba test na bango, on avait déjà clôturé na recrutement parce que là toko soit quand même bato sauté. Ouais, nombre zaki vraiment limité et bato déjà tozoa qui en tout cas vraiment bolimbisa biso wa bana kanisa vraiment que non na kota na groupe ya c'est pengani ça problème té. Mais dès que to mona que non eza na bosenga mususu, oui to ko atteindre toujours bino kaka pour nous passer message. Voilà. Donc ndeko mususu bazo lela bozo regretter té. Donc maman Pengani Azali donc ceux qui sous appellent les salemi bozo vraiment message wana. Voilà. To zongeli maman Pengani poto ki na sous émission. Est-ce que ceux qui producteur moi monanya lobi azongi sal sous biso na belle époque vous savez qui ensemble Nathalie Makoma maman Annie Makoma pe on a grande sœur Yolanda qui est bino nyonso nani sous baya Douma tala ya Martin possible pas de problème déjà kaka photo solo moi ba comme la occupation ebele hein ba comme la marambe belé ba salaka donc ezali siko faut ko réunir hein réunir bakoma nyonso eza facilité o kuna uti na Asie o kuna uti na Angleterre o kuna uti place bo do folo ko benga ko kangisa le makoma eza vraiment kilo ça veut dire que pour mutamfa tika makamnae aye mais to koma que ba manifestation ya minene omoni ba campagne ya minene ouverture ya campagne président neto kende Uganda pa président ya Uganda abengisi le makoma pas que Pengani Makoma ka yemote mais le Makoma ça veut dire biso nyonso na Uganda donc to kende Makoma nyonso ba yebi programme avant tout le monde to kende na Uganda donc comme ibongo donc pona comme on a tous les Makoma boy facilement ils et comme vraiment na ko ba difficile beaucoup mal wenge mutu na kwenda non pas le cas wenge ezande comme na ba responsabilité ya makambo et ba comme misuba comme ba docteur misuba businessman donc makambo belé donc pour la kokangisa biso eza vraiment il faut un sous 3 mois avant 4 mois avant ou 6 mois avant. Voilà, aussi déjà calendrier naé donc avant ce programme naé aux vraiment bien mais bazana bango donc il y a madame Pengani Lobi donc ceux qui bo bengi bango donc ba manifestation minée pendant 3 mois ba roé bandeni ko s'organiser pour que baya ko prester ensemble dans les makoma en général voilà alors donc ce qui c'est mission je sais pas programme sur des amis ou peut-être une question aux amis qui n'a besoin de tout non mais la tournité je sais pas directement ils m'ont quoi introduit bien tout nino bien ça va en tout cas nalingi bino mingi bande konanga naza toujours ko porter bino na motema nanga mais na osenga na bino bokanga mananzambe o atiki ngaite oyo ngai lelo naza vivante liboso na bino eza grâce ya nzambe na osenga na ba jeune nyonso ba jeune maman jeune papa ba jeune garçon jeune fille ba sœur nyonso tout église boye ba kokanga nzambe bosambela na bosembo na solo za ba protocole tout ça la bosala nzambe na bosolo nyonso po nzambe asala ki likolo na se amonaka ayoka kazotala nyonso tozo sala yango omona emsu libala ezo ya no kite parce que otali nano vi na otende ozoza eza ndenge ni lolenge la nzambe liboso na nzambe il faut que ba cause na vie à repentance et c'est très important que senga pardon que tambola sembo
Yangwana na lingi vino mingi vraiment. Je vous aime beaucoup. Tout le monde na kalaté. Merci beaucoup Nanti comme micro bo ça sur le rasuka pour c'est ça ba téléspectateurs banana nzambe nyonso oyo balingaka maman pengani makoma. Voilà, merci beaucoup. Alors retournons du côté de la régie. Là je vous laisse le temps de suivre un élément comme ça de maman Israël Lajoie et on se retrouve juste après pour boucler cette émission. Voilà, let's go now, play. Cette émission, merci beaucoup déjà à la Fondation Betty Massengou, donc la joie Amado Pichuna, l'hymne national, et merci beaucoup à Steve Kanza le professionnel, merci à Patrick Onzenga pour les images, et merci à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Daveline. Je pense aussi à Monsieur Gaylor, notre DG, notre cordon Aristide Zapala et ainsi que à notre directeur commercial Claude Bouka Batata Mapassa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, tout commence bien, finit bien. Merci beaucoup en tout cas. Dommage. Dommage, toi vraiment le problème à temps, mais maman Pengani Makoma, ce qui actualité mon sous les aïe Torozangate, pas de problème. Pas de problème, je suis là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Pas de problème. Ok, de bonnes choses. Hein? Merci, merci. Thank you. Merci, au revoir, ciao. Au revoir. Et le en tout cas, non, c'est un merci car mademoiselle, pardon, Sœur Nabiso, Tisha Nzila, Toza et Painaye, Azali Leki Nangaï. Oui, merci donc voilà, na bande ko na biso ba accompagner biso donc trésor mabanga donc on surtout nzamba pambola bango. Amen. OK. Merci beaucoup. Mboke tonga mina wolo tokola tela makembo kuna nzala ezala kate kolela pesalité tokomona roi David mokomina banzembo esengo tango nyoso nde bobelena wapi Jérusalem eza wapi Jérusalem Jérusalem oh Jérusalem Alléluia Jérusalem Kristo Jérusalem Jérusalem Alléluia Jérusalem répandez-vous Mokaya ba Kristo